Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Oui, alors bonjour. Bonjour Papa DSV. Nazo solo anana s'il te plaît. Non, ezanga mama Congo oyo na bundela Congo na biso mabele ba koko kwa. Olingi nini? Non, parce que sango kamula ki lobby ande kibuta abeta mina Belgique. Yango mama Congo na du courage vraiment. Ya robene pas non passer message et pas peuple congolais. Ngonga ekoki pour biso déjà toye ba yini na biso toye ba bomi Congo ezaka ba Belge wana pa Jano Kabuya nande kona ye nani papi cholinga pa ba vandi. Nasiri falwa banana nu ko ba Belge wana ko beta bango oleke ba ya ko beta ande kimbuta oyo aza pour rien aza ne gouverner la ville de Kinshasa et puis aza na parcours politique mon côté Paris ba bomi Congo ande kimbuta kombole eza kunate kala te biso bana Congo toza ko ya pona ko ba vérité pe ko fungula peuple Congo misu pe ba bomba yini na biso so ba nani ba bomi Congo soki ba nani to beta bibeta beta te na ko beta Congo e ko sunga mate na ko beta Congo e ko bikisa mate Congo e ko bikisa mana lisolo ande kimbuta aza na parcours politique mote na kati ya bomi Congo botika ye ngai na condamné acte wana ngama Congo ingeta nalobi mama na biso mama Congo o condamné acte wana mais bozalaki premier ya kokende kosala lumbe sikoyo eloko nini etindi o condamné acte wana olie osepela. Non, au moins acte wana au départ ezalaki to la musa ki peuple na biso tozaki akolala tozaki na kati ya makambo wana nyonso tobotana ke makambu ebana koleka na Congo tobetaki bibeta tosalaki lumbe nyonso tosalaki remi biso nulle part sikoyo ekomi na ntango ya kosolola na ntango ya koyeba banani babomi Congo nani ya koconduire Congo ya lobi ngongo ekoki bibeta esili tokosepela te lelo chatuma lelo mokongo ebukana babe na boloko likola bayini Congo non stop. Donc maman na biso maman Louise Gbagbo message na yo oyo osali nango zana nango clair message na yo ezali nini? Message na nga ezali ke na condamné agression ya André Kimbuta gouverneur la ville ya Kinshasa c'est tout. Donc message no ezalaki yango moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya